Merci beaucoup na balandi bana EHP Media et bana EHP Media mokili mobima. Merci. Bonsoir ou bonjour na tango nyonso bola boleki na kozwa biso par rapport tulobaki ba obstacle to nango pona ndeko na biso ya na biso leki na biso Deborah awa tozali na morgue tozali na coordonnateur mingi ko lobezalité to lingi to yeba makambo to leka ndenge ni to commune étape ni pe to commune na position ni. Bonjour coordonnateur. Bonjour Ndeko Poms. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu nzamba zo batela. To commune na morgue to moina ba fiche ko ada bo sali déjà ndenge ni bo commune na point ni déjà. Donc tout ça déjà très avancé la démarche à obsèque à Deborah. Donc le à jour est sorti, il y a corps pour que tout ait vers cimetière. Donc voilà, il y a toute la famille au Deborah, autour il y a orphelinat parce que ça qui moi c'est mon vraiment le plus aimé par Batou parce qu'il y a sans crainte, sans hypocrisie, donc il y a direct. Donc voilà, un peu nous sommes à la morgue, là là c'est Deborah déjà. Babongisaye, bâtir un cercueil, Tobimi, six corps, comme Corbière, ils ont déjà prêt, Tomati directement cimetière. Mais par rapport au financement, continuer à ça. Mais tu éviter pour l'instant, tu en as combien pour l'instant? Tu éviter, tu continues Nyongo auto, tu as toujours dans les bons sens. Donc, tu as presque à la moitié par rapport à l'enterrement à Deborah. Donc, la place Moussous tous engagés pour que tu foutes en même lobby. Même ce soir ici, donc vraiment on a besoin de moyens parce que à Namutomodi Kembe plus de $788 pour aussi ça cercueil Zubiso faut $200 et puis cimetière pour ça là moi Cavo et Zubiso Mbongo Mingi et puis corbillard aussi et puis transport ya bana Wandeko ya Deborah faut pas accompagner Tina cimetière. Donc tout ça, ça demande des moyens. Vraiment, tout quand même Balisungi à Bandeko de gauche à droite. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour notre comme des étapes autocomis. Donc vraiment, on a d'autres difficultés. Nous sommes en train de croire toujours par la grâce de Dieu. Tito Silisa, enterrement à Deborah, tout ira mieux. Merci beaucoup. Bon, Olandi programme Makamutu, tout ça a toujours na morgue to continuer Makamutu mais to lobby esilité to koti ba nyongo par rapport na bandeko ba mesana ko yede biso balbi loboko epesa ka loboko yo ezwaka nzambe yemoka loba yango la mec donne la mec qui reçoit minga ko lobezalité cordon to tika yo par rapport yo kota na yo pour que na ba démarche to la temps. Et l'autre, bomoni biso lundi boye et biso brusquement par rapport à qui na ba morgue et ça na jour et belete yango moni to sengi autrement au salaire to boyaki ba benga brusquement ozo Deborah bi libanda moi na soki ya baby et ça la passe mingi na éviter cordon to ça na yo to continuer. Merci beaucoup yo okota na yo biso to continuer toujours ko toujours interview na bandeko. Merci beaucoup to continuer ko interview to kota na maman Marie et ça pour imiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko a to elika toujours na morgue to zali na maman Marie au bomesana ko landa l'air no so likaka na koloba mbote maman Marie mbote papa journaliste lelo tomoni bobengi biso brusquement par rapport ya obsèque ya Deborah mais to yebaki te e ko zala lelo mais tant que e komi boye ezala ki dit ça quoi na morgue ba sengi bongo to gouvernement lobi e bembe ou mela soute na morgue ndenge gouvernement lobi pe bembe ngula soutena ba morgue pe morgue sengi ke lelo lende falaki to évacuer corona yangona to salango na lombango. Merci par rapport à ba programme union moi ba financement ba nini boye et les cas dans les bons to comment les cas dans les bons vraiment dans l'amiable vraiment na zo pesa merci mingi na nzambe oya simi mitema bana na yepo na ko sunga bisoti to komana na tango ya kumisa ebeme na morgue to ko zongisa nzoto epsika to utaka na mabele. Merci mingi na batu biso basungi vraiment bazolanda ngai na oyo basungi te nzambe asunga po bazwa pe moyen pe akosunga bano batikali. Merci. Merci beaucoup dans notre sur la mukena cordon à lobby par rapport à temps et puis 6 mois passe malgré moi babilo mike moi ezo ko manquer à lobby beaucoup ti par-ci par là mais na o bandeko basala ki ba $1 na bango ba ki na soutenir merci nabino ba o ba continuer ko contribuer par rapport à au obsèque ya leki na biso moi na biso Deborah mais corda asengi aleli moi moke par rapport ya moi ba biloko musu tozanga bokoti koti biloko mususu to yebite boko sala ngo koma boko rembourser ngo koma kaka nzambe mga sunga kana nzela ya bana na ye ninga lubaka Marie ne craint rien j'ai un grand nombre d'enfants kana nzela ya bana na ye kaka ndeko utali sungi poto longola ba nyongo to zuzu ya mike merci.
Merci beaucoup to libéré Maman Marie à Kotanaye na pesi mbote lisusu balobi bandeko bazo aider papa Guy Mavungu na Paris bazo aider biso par rapport ya obsèque ya ndeko na biso Deborah na pesi Mama Aïda mbote esika zali na pesi mbote lisusu na ndeko na biso Mama Charlène Nzazi na Paris do pesi mbote na $1 na yo lekina ko pesa yango ezo contribuer ko pesa aboko katikati na obsèque ya leki na biso Deborah. Merci Torlanda Image nyonso awa na EHP Media. Merci beaucoup.
Mwana tutu yena. Mwana kalubila kana kwe.
Nouvelle formule. Aïe aïe aïe. Jamini kwa ne alukaya kana kuboneki mama jamini kwa ne alukaya nge mama kilendiko ya ya nani kodele sola ya ya nani kodele sola ya ya oya ya tongubu ya manga kyade ari mama tongubu ya manga kyade kuri kitatu kimeni magata batata akitatu kimeni magata mama ama keduru ya mulanu mange tata aketulu ya mulanu tukulati mange mama bana benu batala bakere angi mambwe bana benu batala bakere angi mambwe imatata nikebe bana nakebe beno mama nikile bana nakebe ya ya daliye kodele sola ya ya daliye kodele sola ya ya oya ya tongu muru ya manga kyane mama tongu muru ya manga kyane ok pas accordant par rapport au obsèque ndenge là. Vraiment tokomi na cimetière à Kinkole Deborah aza na kati ya cercueil touti morgue toza na bana orphelinat baakompagne ndeko na bango oyo azali frère ya Deborah nde bayaki na ye ensemble na orphelinat donc atikali ye moko donc toza na bana orphelinat bazawa. Vraiment nous sommes très tristes par rapport à liwa ya Deborah. Vraiment topesi kaka gloire na Nzambe
parce que la Bible dit que il y a un maître et temps, paix à circonstance. Vraiment, minga kolobezate. Topesi merci na bandeko nyonso ba sungi biso pona kokunda ma Déborah. Vraiment nzamba kansabino parce que la Bible dit qu'il y a les pères des orphelins. Vraiment assistance na bino permettre que to comiti na cimetière pour to kunda Déborah. Vraiment c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kitandu kimeni mayataba tata, akitandu kimeni mayataba mama, amaketulu ya mulalo tumulati mange tata, maketulu ya mulalo tumulati mange mama, bana benu masala bakeri angi mamwe, bana benu masala bakeri angi mamwe, yaba tata likebe bana nakebe, benu mama likebe bana nakebe, ya ya. Merci beaucoup.
salami par rapport au financement en Cameroun auto ko tika nango na bandeko oyo babaki ba continuer ko salisa biso elo ni ko ba pona bango. Donc je crois que tous en a quelques dettes à régler. À propos, il y a hôpital. Et puis, il y a quelque chose que nous devons compléter à propos, il y a Corbillard, même en Cercueil. Donc, vraiment, Bandekognon, ce bazar a besoin de Sungabiso pour que l'obsèque ait déboré les cas vraiment complets. Donc, beaucoup de sa contribution à Bino, soutien à Bino, vraiment, il y a quelques soucis. Donc, il faut tout clôturer en haut pour que tout soit tranquille. Donc, c'est un peu ça. Merci Cordon. Par rapport à Kato Zalaki Nangoya Bana Mapasa, tu combien d'étapes? Donc, Bana Mapasa, Kozonga Souci à Déborah, na kati ya hôpital à Motopodi Kembe, ndé monté perturbé. Parce que les jours où il fallait Tobi, mais ça m'a pas ça. Ndé Salisco que Déborah, tout le monde est à échanger. Les tout le monde qui non, fallait tout privilégier nous par rapport à santé naïe. Les temps comme qu'on a retenir il y avait trop de choses à faire. Ndé Sali que dossier ba pas ça ils a retenu. Donc le local te conduit Déborah, l'obinde to l'andesco procédure ba pas ça parce que ma pas ça c'était prévu qu'il y ait un document il y a affaires sociales, il y a commune Njili pour que ba mec un peu ko diminuer facture par rapport à la conservation na bango. Donc lettre ils a déjà déposé. Je crois que nous avons acquis des réceptions en Awa et la lettre ma passe. Donc c'est ça. Lettre ma passe est côté déjà dans Mutomodi Kembe to sengi faveur que baza ba enfant abandonné, baza ba vulnérable, vraiment hôpital a raisonné et tant que bateau quoi. Vraiment ba libérer bana on a baza orphelinat au lieu ba continuer aux toujours en hôpital parce que c'est ba récupérer ba poids. La commune a 2 kg 800, 2 kg 750, donc déjà c'est bon. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso ato na cimetière to sukisi awate mais to continuer jusqu'à na orphelinat na lobi siko na orphelinat au sein de l'organisation ndengeni quelque mois batu ne ba ye ndenge zala kaka mais to moni pe batu ya veni bazali par rapport toujours ko soutenir bino beaucoup ko sala ndengeni par rapport na bango. Donc par rapport ya bandeko nyonso balandi biso parce que Déborah yebanaki à part kozala na kati orphelinat Déborah yebanaki na libanda vraiment zaki mwana moko vraiment intéressante. Donc to prévoyait qu'il ne fils qu'un J. Moi Kwangamke, moi Soso, moi Thompson, Kabolana bana biso na kati orphelinat donc toujours zonga na kati orphelinat donc na bandeko bayaki ko assister biso ba ko lia na bana biso na kati orphelinat moi loka mukeka ka auto prévoyait qui donc voilà un peu ça. Merci beaucoup na ndeko bazali pembeni. Bonjour papa. Bonjour. Na moni yo pe na kati orphelinat. Oui non moi nazali membre na kati orphelinat. Par rapport au ndenge ozalaki na Déborah zalaki comment? Non, Azalaki, la fille m'a bien. Oui, Abandé se comporter bien malgré Abandé le bapé moins mingende. Ok. Merci beaucoup. Par rapport au tout le monde à Rayopi, vous allez faire une nani. Bon, on a fait une mais on se pense à démissionnaire. Mais Déborah, parce que ça passe ma casse, c'est pour mon qui vraiment, tout le qui vraiment bon, de toutes les façons vraiment, tu peux mettre malade, son rébisso. À contribuer qui n'a bango mais malgré tout Déborah se mener au panzambe tu peux dire que le coup panzambe. Merci beaucoup to continuer to qu'il n'a fait merci. Marie-Claire. Eh, comment est-ce que ça empêche? Non. Mais ça va déjà avec ça. Mais je suis ça ne va pas nous mettre ni nous nous.
Magla, tem quoi? Evan. Nadi. Magla, kama. Mama bado tubacheni. Merci beaucoup na balandi bana EHP Media bana mokili mobimba bonjour ou bonsoir na tango boleki na kozwa biso awa touti déjà cimetière to komi na ndaku tolingaki toyeba eloko nini etikali mpona biso eloko nini tozali ala katikati ya ONG Maison de l'Espoir bana nyonso boyebi par rapport tozali déjà pembeni na cordon tokopesa mbote na cordon bonjour. Bonjour. Outil de la cimetière to commune sika automoni par rapport à bato veni au balinga ki Deborah to moni bango balanda ki na morgue to ki belé na bande ko musu balandi outil par-ci par-là au bayeba ki Deborah bazana bango mais to lingi to loba par rapport moketo komi déjà awa na auto mona lisusu ba bébé lisusu ba komi a ebele lisusu boyambi su ba susu Vraiment awa eza maison de l'espoir eza ndako eza pona epesa bana ilikia. Vraiment toyambi ba bébé mususu o moni bébé bébé ya sika na bébé mususu za na ekona su bébé ya sika donc yaza disco na plus de 25 jours donc bébé mususu sa kuna kokosaki 8e jour lelo donc il pas à peine nouveau-né basa ba enfant abandonné donc musala vraiment toza nango eza lourd donc vraiment nzambe kaka nde apesa biso vraiment makasi pour que tu assumes mes responsabilités parce que bano tozoza oyo selon tranche d'âge na biso tozobo pour la bango de 0 à 18 ans donc to ba petit bébé wana ko si 8e jour lelo na o mama mimi ya ko si 25e jour lelo donc toza obligé to beaucoup la bango bakola bazala bato fobalia balata donc voilà un peu la responsabilité que nous avons. Merci pour la finira ya ndeko na biso Deborah leki na biso ya na biso eleki comment to komi déjà na suka eloni tikali par rapport ya auto tikala ngomwe mike uyibika ndenge makambo abi na Kinshasa to bonga makapo na mariage mais pona matanga to bonga makate nini ekoyi koloba par rapport na auto tikala ngomwe muke. Vraiment na pesi nzambe merci ndenge makambo etamboli malamu to uteki morgue to bimisi corps à Deborah to ki cimetière à Kinkole to kondi Deborah na kimia nyonso to zongi vraiment nzambe merci. Je crois qu'il y a quelques soucis où il fallait tout régler donc je crois que na bande ko so la ndabiso vraiment merci na o déjà pour participer qui pour contribuer qui pour na kokunda ma Deborah vraiment totikal na moi quelques soucis à régler. Donc je crois que ceux qui soit qui information est en retard, vous avez soit une contribution pour ça là par rapport au obsèque à Deborah, les soigner nayo et qui permettre biso que tout finaliser na moi ba litige amical tout tikali dans au départ à d'autres. Vraiment merci beaucoup nzamba pambola bino pour na bolingo bozana ngo pour na orphelin. Vraiment tout le monde même quartier zaki ya koningana balandi penza Deborah tina morgue ba leli ba maman ya quartier ba leli donc ban orphelinat ba leli donc vraiment et ça libiso passe mingi so vraiment que ba singaka ke moto ya zonga tonga to singa pona Deborah parce que tondima ki teke Deborah ko tika biso na mikolo tozali vraiment to contaki ke to mona ko kola na ye to mona ko bala na ye to mona ko bota na ye mais tala lelo nzambe abengi vraiment il y a à mettre temps per circonstance to pesi ka lokumu ndinga lobi ke na circonstance nyonso pour pesa ka ngai lokumu vraiment merci beaucoup vraiment pour na journal lelo il est très bien vraiment na pesi nzambe merci. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo babeti mbela ba oyo bataki $1 na bango balekaki na ko contribuer pona makambu ya Deborah. Merci beaucoup to pesi binuma merci nzambe ya lola abosa na binote. Ngi to sola mukie na mama Marie to moni to zalaki na morgue Marguerite zalaki mama bana ebele batikala ki senga ki foyo zonga. Siko par rapport obsèque leki comment makambu leki ndengeni. En tout cas na kumisi nzambe malgré ba difficulté zali banongome na moni ke nzambe akosaka te. Ce n'est pas un nom pour mentir, ni pour se repentir. Vraiment, Marie, j'ai un grand nombre d'enfants. Namoni bon Zambé,
na bato ba contribuer po to longola nzoto wana na kati ya mutombo ekende na malilita. Vraiment na pesi merci na oyo ba contribuer aki na oyo pe baza na retard pona ko contribuer nzamba sunga bango po basala pe lokola baninga po wana nzamba ko sepela akosepela po teliwa ya mwana oyo ezalaki volonté ya nzambe. Nzambe alobaki nanga depuis un mois déjà nazaki déjà kolele pa na ye que vraiment ce que moi ali changer na lui non cherche ma volonté. Tu as beaucoup souffert pour cet enfant, cherche ma volonté. Alors il y a une volonté na yeke Deborah apema po ye moko Deborah avant ko tamu tombo alobaki mama ozo kanga nzela tika ngana pema na ngai ngana lobaki te tozana bosenga na yo tozana besoin na yo tolingi to mona kokola na yo tolingi to mona ko bala na yo pe no bana no bakoko pe na mona bango ndingi yo lobaka te na 18 ans okozwa fiançailles okubala okumona ndingi ni na kubala mama yo kosala kisakata siko kisakata ngo na sali ngo lelo na kolela. Mais on a surtout na komisi nzambe parce que il est le maître de temps, le maître de circonstances. Il y a le maître de circonstances to komisa et to komisier. Peut to pesi merci mingi na o nyonso va contribuer na ba landi physique, matériel, finance. To pesi merci mingi malgré ba difficulté tika na biso pa na musuna mutombo bazana nukuna kozela po ba bima ba kokisi déjà ba poids na bango ba 3 kilos. Alors difficulté zana sona ba nyongo pe to kotaka mike po to régler yango. Na yebi ke ba ta bonne volonté bazali kaka de bako sunga biso pote to sisa ba dette wana bikemi kilo tikali na pesi merci mingi na ba papa journaliste ndenge ba compagnie biso bandeli tiki no to kosusa nzoto amona na malilita na pesi merci mingi nzamba pambola bino nyoso na kombo na espasi na gondeli amen. Merci, amen, amen. Cordo, oui, copé ça ba numéro na bateau balandi biso pona lelo. Pour bayebi numéro na yote, ba ko benga pona kozwa précisément par rapport nini ba ko swa na bi. Bon, numéro na biso ya contact ezali plus 243 84 00 24 300 plus 244 84 00 24 300 plus 244 81 81 28 80 et puis 7 à la fin. Donc là, ce sont nos contacts. Vraiment, so babengi biso ba biso directement. To webisa bango nini aussi to sali et puis nini non to salite. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba oyo tozalaka na bango toujours na EHP Media ya papa Edouard Mai na pesi lisusu mbote na mama Dorcas Paris na pesi mbote lisusu na papa Guy Mavungu na Paris na bosanité pasteur Blaise Pouti na Paris na bosanité mama Dorcas Aminata na Paris. Mama merci beaucoup na mosala malam oboleki na kosala par rapport ya contribution na bino na bosanité mama Aïda na pesi lisusu mbote siko zali na bosanité ndeko na biso Chanel pesi esika mbote siko zali Chanel na mingi rolobezalite na bosanité mo papa d'Alliance Mbamo na Paris na lobi mingi te ya kolobezalite tokutani mbala sima nyonso oyo eleki na oyo bosali na oyo bosalite toyebi nzambe ya lola ako continuer na kobatela. Merci beaucoup tokutani na diso ezali ko ya pai.